Bonjour, bonsoir, chers amis fidèles internautes. Je vais prendre un RWA puis au Brosatan. Il y a Roland Bisso A en direct, le concept activé puis le canal Egos du Kambala. Et c'est un web qui vous a tellement ébélé, vous partagez ma vidéo quand vous mettez dans vos salles. Et vous salles toujours plaisir. Alex, moi, mon amoureux, les Benjamin de la presse, mon maman. Autrement dit, mon ensemble de votre nazar toujours là pour nous servir. D'une grande merci à maman, fille, maman, ma solo, il y a Papodas, Milando. Bon, t'as l'habitude depuis quelque part, Namoni le seul et unique président depuis Afrique Couronne, président Jacques Azolanda Bisso. Merci infiniment, honorable Roland Kiki Kikunda Azotala Bisso. Namoni sous l'assistant, mais c'est l'assistant Gino Kamboko. Gino Kamboko, mais c'est l'assistant Mambote. Et belle place aux alliés, sans oublier boutique d'âme bijou mola tona kanda kanda ade ou à place na invité bana basi tubo qui est vraiment aux arrivage solo. Ils ont un bijou mola tona kanda kanda ade référence ex Lambert de Paris. Merci infiniment l'agence de construction Betsalel All Buildings. Là, je vois les directeurs architectes Innocent Mouchi. Otomoko bien. Merci à toi aussi les DG Lambik Antalabiso. Gradi Kianda Mobutu, président de Bandal Azolanda Biso. Attaque pour comprendre bon Tozana Gos. Dikambala Maboko Pétesso, les Alendas invités dans Naïdos Dikambala. Bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour puis na ba téléspectateur tout bazo tala biso. Voilà, santé. Ouais, ça va nzamba osala ngolu tout ça. Voilà, par rapport à l'actualité, Ghost, Dikambala, tout le monde dans les réseaux sociaux, tout le monde le sexe tape ya moi ça petit fali. Tant que mon nom ba vidéo ne ça qui on dit. Ah Alex Ngandou, ba biloko eza biloko soni hein. Oui, eza biloko soni vraiment au moni ça fait mal, au moni biso ba congolais photo lingana. C'est vraiment important. Photo lingana. Tokozala la guerre par rapport à musique. Mais eza kozala la guerre ya kifamille te comprendre toza famille Congo eza mboka na biso papa bo moko nde Mobutu andokoloba mboka bo moko il faut tozala quand même na bolingo wana faut pas kolukaka kodétruire koluka kodétruire bavie ya bato koluka kodétruire bamariage ya bato c'est pas bien kolinga l'unité la dignité ça s'achète pas ozo comprendre soki oza na eloko moko boye soki yo sepelaka na mutu wana te po yo lingaka musicien tel te po ezala na balimite ya musique tokokomaka te kofuye babiloko moko boye oyo eza nango important te tu vois ya koya kolekisa yango na tv ozomona eza vraiment important te yaya olekisa yango na batv parce que na yo moto oye na eloko na mpona olekisa na tv ezolakisa kibomutu na yo na miso ya bato tu vois ata soki biso bato oyo toyebi place video ebimeli te toyebi moto apibliaki video te mais nzambe likolo azomona yo jugement nzambe un jour ekozala Alexis ozo comprendre jugement nzambe un jour ekozala alors ntango ozoya na babiloko mosusu na batv mpona kodestabilize bafoye ya bato en tout cas eza bien te tobanga nzambe c'est très important. Voilà, tobanga nzambe c'est très important ndenge oloba wana tolandi sortie médiatique ya Petit Fally après bamakambo wana oyo ces derniers temps mpe toyebi Petit Fally mwa bakombe ezozwa mingi mpo bazopirate ou soit bazolia bambongo to na bacompte na babiloko baréseaux sociaux ne bafacebook batiktok même voire même bainstagram ne bazolieli bambongo c'est-à-dire déjà aoleka bamoment moko boye eza un peu difficile mpo na ye mais tolandi sortie médiatique na ye azwi part ya mwasi na ye alobi wana aza nika mama bana ne aoboya mwasi ne te mpona mambo wana parce que bavideo ya kala bato nde babimisi yango aoboya mwasi na ye te par rapport ke baza na mwana ifo mwana kola bien esenga éducation ya mama ne tout ça me bato ebele apparemment basepeli nango te babengi Petit Fally zoba nde baanalyse ezosala bato ebele babengi zoba ndenge motu baexpose bongo ya kondima akende koluka kozwa part ya mwasi ne nayebi te yo mpe na ngambu na yo kolanda ndenge Petit Fally asali sortie médiatique est-ce que asololi mabe ou eza peut-être nde bato mosusu balobaki oyo bolingo nde aveugle non bolingo aveugle te Alexis ka ndenge auti koloba wana chacun motu nyonso aza na passé na ye motu nyonso aza na passé na ye yo soki passé na yo ezalaki bien bato mosusu bapassé na bango peut-être ezalaki bien te ozo comprendre okoyebisa ngai teke donc motu soki ayebaki na nzambe te asali atamboli na banzela mabe après soki nzambe abengi ye aza na droit kochange te aza na droit kokoma chrétien te non ozo comprendre Alex et c'est évident akotela mwasi na ye fo azwa part ya mwasi na ye bango balingi azwa part na ye mpona bato mosusu bandao s'attendre neti kaka boya
Pour que ça déjà analyse après vidéo on va commencer déjà bakendo sala ba test par rapport à nini eza makambo via batu Alexis. OK. Eza likambo via mona batu via batu eza vie privée na bango. Petit Fally ti alingaki mwasi na ye wana ayebi ndenge alingaki ye. Ozo comprendre Alex. Eza ba makambo oyo Petit Fally pe asala avant kutana fi wana. Mama bala na ye. Asa pela ba mabe na ye pasala Petit Fally. Ozo comprendre ba place oyo awutaki na ba ndenge akomi lelo. Na ki Petit Fally wana yo yebi ke makambo ba TV ndenge ezalaka. Ada makambo ya mabe oye pasali yango te mutu empêchaki po mwasi oyo avandi na ye andima ovanda na ye parce que eza passé na ye. Tokozongaka na ba passé te Alexis soki tobi tondo zonga na ba passé c'est que bato ebele baosala ba mabala te baosala ba mariage te. Se tobi tozonga pena na ba passé to banda siko ozwa ba film ngo nyonso to banda kozongisa mwasi intel mobali intel mwasi intel c'est que tobala te. C'est que tobala te. C'est-à-dire que makambo wana na bolingo soki déjà si mutu akomi engagé quelque part azwaka oyo nyonso soka podi oyo ya ye abiki te na suki pa na ye azwaka oyo nyonso ya kala sani atie pembeni akomi siko ko viser na oyo aza nango na minute wana bino boya makambo te c'est-à-dire nini zemi wana lere ekotaki ye nde ayebi ere ekotaki ozo comprendre soki Petit Fally aza motu ti soki ayebaki ezemani eza ya ye te ana munoko loba po na ko défendre moi c'est défendre ti bosko po na ko discuter que zemana eza ya ngati ozo yebisa ngaki eza ya ngati anga ko loba ngote c'est ka monaki ke na batao na vaina moi sinanga ata soki bato moni kalaki na batana e moko tala Alexis bolingo oyo esalisaka biso ba délire ebele soko lingi mutu okoki comment dirais-je soko lingi mutu makasi okutena mutu wana azana ba akoli na ena nute na komi na ye mutu te un homme te aza na makambo ya garçon na nzoto na ye comme yo za mwasi olingi akoko salisa ba erreur ebele etant que mwasi parce que olingi ye ozoko pona Alexis parce que olingi ye akoko salisa ba erreur ebele autant mususu tango oya kokola oya ko comprendre que non garçon na salisa nga ba erreur ebele on est tous peut-être na ye na chambre moko boye bosana bilamba te na nzoto ya biba fi bo filmer tant mo sana bolingo na yo seni o filmer eza be erreur ozo salisa parce que yo ozo linga ye vous comprendre parce que ya za nepe non na garçon na mutu azo mona ra non sexe wana fona kanga ba photo fona sala bo mo sa mona nga danger vous comprendre après le quoi za na bu mona na nzoto ti bokaboni na exemple amoni ke ko bu mona na ezo ti na a publier esa li posa na ye ne bu mona na ezo ti na ye mais yo quelque part place OK okokola okokutana msolo mudimo pa lingio pe bosa kola engolo bateke lokwa ya akoli si yo pe c'est que passé na wana pe la ndaka yo kaka ozo comprendre Alex donc mobali tango akoteli mwasi na ye c'est parce que avant ndaka na ye parce que ayebi siko na minute oyo mwasi na ye maturité akoma nango parce que ayebi ke no zemi wana nde tozaki na mwasi na ngale tolingani na ye azalaki kaka nanga vous comprenez donc biso tenne mutu toya koyebisa ye kekende osala test ADN Alexis ba test ADN eza kaka kombo docteur mutu osala ngona ba pareil vous comprendre test ADN eza kaka kombo na docteur kaka mutu osala ngona ba pareil eza ba eza teke nzambe ne mutu azosala makambo test wana vous comprendre eza nzambe te mutu osala makambo test wana test wana eza makambo ya mutu akosala perere on comprendre ngano donc c'est-à-dire que mutu na mutu azosala vie na ye donc ye moko ayebaki comment est-ce que asukutana na mwasi na ye abi peke mwasi ezalaki na bapassé yango moni na défendre ye bato bamona neti asali mabe kodéfendre mwasi na ye etali bango mais parce que bango mpe bakala baproblème bacouple na bango mutu moko te ayaka koloba likambo bacouple na bango se baoluki akota makambo bacouple ya Petit Fally mpo aza Petit Fally asala mwa kombo ozo comprendre donc batala nano nde masa na biso bina fili alobaka mutu na mutu aza na problème na ye na love bana nano kobongisa baproblème na bango ya love chez bango na bapale après nde baya kotala makambo ya Petit Fally batiki vraiment tranquille bavideo wana mutu oyo apublie yango c'est un imbécile en tout cas baskize ngai terme
aza moto ya koli na été aza makambo na plaisir yango te moto yango alakisi bino que l'amour est plus fort que ba makambo na nyonso bo publier ba photo ya mutakala mwasi na ye bolobi mo nyonso bokoloba mais ya a défendre mwasi na ye abeza mama ba na va live mo te ke bino nde botika sko na soni parce que malgré tout andimi yesko andimi bongo c'est-à-dire que bon publier aza ndumba aza makambo nyonso mais elle reste sa femme. Voilà, merci beaucoup Gosse Dikambala. Polémique na terrain entre Fally Ipupa na Ferregola sous Makasi. Récemment, ils par rapport à un concert, à un reine, concert, ils meilleur. Et l'autre, sur l'affaire à des dates. Ferregola, les 3 et les 4 sont en bonne sanité août. Double concert à Tata Raphaël, 20 mai. Fally Ipupa les 10 et les 11 août. 2 jours, on appelle ici sur le stade du Martyr. Affaire à Nalandi Mouninga. Nous avons page Fally Ipupa nous qui ont dit bosso faire rigoler na sima et ça vraiment ba kenele na terrain peut-être on ka bablo ko na to ko no banet ni commentaire nous anime c'est polémique wana ozi affaire ya mutola ya nani azola na muninga. Non mais écoutez Alex ngando mama mongo ka ndeno cholo bawa la début émission na yo balanda ke lokwa bien. OK. Peu importe ça la Fally tu ça la faire remonter no ce qui mutali bosso oya ye mutami balé. Parce que c'est peli amoni que c'est loka bien il y a bien c'est loka mabete vous comprenez parce que comprendre que concurrence de ngana sala eza mabete c'est il fallait obeta double stade et puis ngaso na beti double stade et sala nga pe bien vous comprenez et ya bablo mututu to ka ko discuter ngo raté pour ka to linka to discuter eza culture congolaise mutu zo tombwama vous comprenez Alexis eza culture congolaise mutu ezo tombwama soki Fally absengaki double stade de martyr faire alandi eza mabete eza ke bango ne soa misien bango ne soa ko se mesurer ndenge moko. OK ozoko pe Koffi Olomide abetaki Bercy na mutali boso et puis ça qui et jeune qui ba wera na ba jibe mpe na ba ya kobeta ngote ozo comprendre et jeune qui te parce que ça sale o ba chapo na mutu abeta stade de martyr lelo vous voyez quoi ça qui ba succès akala. Mais le roi n'a pas le palmarès na stade de martyr te auti ko risquer nango lelo to beta masolo so to beta masolo ba mise o ba beti stade de martyr on va parler de lui malgré pesa ki ndenge oye alinga ki te mais na palmarès tombe on ngana batala ba bateke pesa ki te ba abetaki ozo comprendre ngana donc c'est-à-dire ba polémique wala mususu to linga ko yaka nango ngala mona ngo eza manque à faire. OK ngala mona ngo vraiment manque à faire parce que Fally abetaki stade de martyr avant ya obeta ba wera ba beta ba jibe ba beta Fally alandaki nani alandi mutu te tanga moni ngonga na ekoki asaya nini aya beti même affaire epé tanga ya kobeta après Fally to le bateke faire ya kolanda Fally parce que avant Fally beta ba jibe mpiano ba beta ba Koffi Olomide ba beta ozo comprendre to le basko alandi nani na bango nyonso wana ozo comprendre c'est-à-dire que yé pas moni ke na tanonga il faut na sa nini na beta héritier watana bena faire na beta ya mutali boso héritier watana oyebi sanga qu'est-ce que faire ya kolanda héritier na be par rapport à makambo to bi ke faire za likolo par rapport à héritier na ndenga mabete na ndenge pena mabete to yebi ke Fally faire to faire Fally et puis ba wata basaya nini ba olanda bango na sima no même yemoro wata za conscient mais ngolo bateke lo kwa plus les plus jeunes que bango qui ndafo ezo saki azana cité ngonga pe ko ka sweke seke ya za likolo aoza likolo mais roye bisanga teke na minute ndenge to sola boy l'air ya betaki stade de martyr na ye faire ayi kolanda ye non so tali stade de martyr ya héritier par rapport ya o ya faire o ya bato neto lobara na ndenge musique na misa Congo ba plein au moins la ki faire ba kota ke belé par rapport à wata non mais aya ko beta na sima. C'est-à-dire el golo bateke lokola Fally ayaki ko senga double wala so ki faire aye asenga ngona sima c'est ka Hollanda bokolanda to kondiba parce que balanda pe ka keloko ya bien parce que Monique eza bien Monique mwana mai nanga azibula beta double stade to ko aya jouer risque wala pourquoi pas nga pena aussi isa mabete eza nango mabete biso nde muto linga ko comme ça rama kamno so mabe eza nango mabete eza ka kolakisa ke non nga pe na koki je peux aussi le faire
alors soki moto amimoni akoki kosala pourquoi pas peut topesa chance asala pe. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Ghost Dikambala. Le long de ce boye clan wenge yebi ke bauto beta concert au sangisi ya bango ya boyokani le 30 juin 2022. C'est 2022. 2022, ouais. Le 30 juin 2022, bauto beta concert au sangisi ki bango malgré bapanzana après plus de 25 ans, bah que beta concert ya boyokani. Au surtout tout assistant qui on a stade de Martyr, aux acquis produits sponsorisé tout produit par le producteur Amadou Djabir. Mais juste après sortie médiatique, il y a Papa Chéri Awa, tout le monde on dirait est créé par Kabouani Lissus, on dirait par rapport qui est bien tout l'année sous sortie médiatique. Il y a ingénieur Blaise Boula. Et ben donc il est à attaqué président Werason Mwamingi. Tout le monde peut réagir, ben ndeko koto pe maison mais ningi peut réagir. Apparemment climat il se bien té na kati ya clan wenge. Avant babeta concert eza na batu o babeke woni eza nango baje ba kopanza na kaka basela ngo banalise oki wona no baje ba kopanza na kaka parce que balingana raté to pesa batu basala banalise wana raison to eki ozalelo oni ndenge yo moni na faire makambo ndenge ekendele Alexio moni bave wana olandaki badire ajibe mpiana alobaki aza master tata aza master wera akoya akendaka pa tata akolia akendaka pa wera akolia to soki atangi kombo wera te na tv to ya tata te bakomprendre ke mwa mai na biso abosani ntango basoki makanisi ya kobeta concert wana oyeki ndenge nyonso oyo balobaki bakoredémarrer monde tout ça tout ça bave mpe bana besoin actualité ntango bayaki kosala eloko na bango nayaki mpona bazwa actualité esalaki mpe ke actualité eyaki bavena bape capable ozo comprendre parce que badire ya jibe mpiana nga na moni place mabe oyo jibe mpiana alobaki te parce que eza opinion na ye epo na ye makambo ya bana na musique ezalaka te ça eza koengage ka jibe mpiana ye moko mais yango te moto ekabula ye amitié na ye na Werason ozo comprendre mais après l'air ba polémique ya bato mosusu bakomi koluka kotaye ba polémique par rapport à ça bape bato bakovanda pe Alexis eloko wana mpe jibe mpiana piano abetaki wana mpe epesi biso mpe mo actualité bula yo la koleka mbalo pupula na koto donc ozala ngo baje na ekoza mpe baje na bango ti ekoza mpe baje na bango ekoza mpe baje na bango boni yo la koleka kuna pupula na mwa koto ozo comprendre pupula mpe mwa koto oyo po ntango mosusu ntango opupula biso mpe tozwa mpe tala miso mwa actualité pourquoi kaka bapeti wana pourquoi kaka bango parce que nga nayebi ke lobaka ke to se tromper toyebi biso nyonso ke après concert wana eza ba concert mosusu ezalaki prévu il faut bake ba Cap Vert voilà. Si je me trompe pas ba émission kutu otsoleka tokaki ya limbonda bi kutu bana concert ayu arena pe voilà baza na ba programme mo ebele vous pensez vous pas kende baza wana bakoluka baboma concert yango ka boye tu vois je pense pas que bakoluka baboma concert yango ka boye bakoluka eloko oyo bazolinga basala esala masusi te mpona kaka bapolémique à la con je pense pas parce que ntango baolinga babeta yango bozalaka su ensemble bazalaka su ensemble donc nandimi na nga te ke bamakambo nyonso ezosalama na bareseau sociaux na miniti oyo bamakambo nyonso ezoleka ezotouche bango pa mon cœur ça je suis pas sûr pas sûr naza sûr te parce que baza na bacontrat na bango oyo bayebi ke soki makambo wana esimbi epesa bango bambongo bien oyo baza nango besoin bambongo wana alors que soki toyebi ke baza nango vraiment besoin bambongo wana nandimi te ke de la forêt place avandi akoza na kanda ya motema ya Blaise Boula to ya tata to ya jibe mpiana parce que après ka baémission oyo soki nzambe asungi par rapport à baprojet oyo bazalaki nango ntango mosusu komona ke ekesalama bientôt là
parce que ceux baza na koyina na ba c'est que ba projet ngo ikosala mate c'est que wera koyate c'est que wera koyate c'est que jiba koyate c'est que tata koyate parce que ba ça projet ngo nengeni donc c'est à dire que pour nga je suis sûr et certain que batupel peut-être ba pelisa pe moto ngo mingi eza ba internet zo balinga komona eloko te baluka kaka oyo baka wase ko aluka kaka o café auta le misolo mobimba aozela ka place oyo koloba mabe po ba diembela po ga diembela talaka émission chibe pe na bande bandaki ti bazeli ka loya kalbika makamba bana et azalaka la makamba bana te na musique neka place bango ba profiter ba moni ke po ba ya kovanda na po ba loba. Voilà, merci beaucoup Ghost du Kambala. Samedi déjà le 15 awa fait rigola na Genève Arena na niveau suisse wana. Jusqu'à la sold out et salamité. Et puis équipe ekenda ki ba marque house ni bazonga ki bazonga susté. Na affaire en autour ba ke main noire ni bon mo bandolo ba ki affaire en main noire. Il faut continuer toujours ou ni ningi yo monela par rapport à concert à faire rigola le 15 juin awa na Genève Arena. Alex Ngando ba réalité ma musique na biso yango ezara peut-être partout dans le monde. Biso tona ba ndenge na biso moko tolinga ko mema ba makamba musique yango. Tant on a concert ezaka obligé te ceux qui ont place à ça 20 000 places pour ka oteka ça 20 000 billets. C'est obligatoire te. Attaché ba somi 80 000 héritier watana bela presté ici na stade des martyrs à qui sont à 30 000 personnes abeta concert na ye Félix Oiseau quand tu beta concert na ye awa ya stade des martyrs il y avait pratiquement stade vide hein? Mais bato ba yaki abeti concert na ye sili vous comprendre biso ba fanatique ya ba warrior ba gaulois tozo ya pe na banenge na biso moto linga to memela mama musique yango pe rigola na nombre ba bio ya teki je suis sûr et certain que soit beta concert na ye et les gars bien OK bato ba roya wala ba yoka la bonne musique o eza important yango wana vous comprendre bato ba yoka pe rayembi eza obligé te ceux qui ont place il y a 10 000 personnes pour qu'à 10 000 attention 7 000 personnes au basombi c'est bon déjà le lot n'enga za bo crise économique touche partout dans le monde papa langa quand na Congo même en Europe même en Amérique ba corona o yaki awa échanger makambo ebele ba chômeur pe na ba société ba koma ebele bato ba ko sa ba na ba société ba licence bango ka nenga ba corona yaka ba makambo bele beba ba partenaire na ba société mususu ba kenda ke c'est-à-dire que tant mutu andimi ko somba billet ata 5 000 personnes wana beta concert na yo eza obligé ka te que faut kaka ya ilusa aya eza kaka faut kaka marka uzaya non ba autre bazana baza ba musicien akobeta na bango bazaki na Didas Arena te abetaki te abetaki pe regola na confinement beta babe yango ni acoustique abeta on a banani il y avait combien de personnes au bayaki kokota concert acoustique azaki ga yemo est-ce que ça la succès te c'est ça le succès donc eza nango normal abeta concert ata yemo ko mutu azaki visa akoko beta concert na ata yemo akompe na poto pe boye atali ba ana poto na nazalaka mabialo na nazalaka gingani boza ata mwa de wana bo accompagner nga guitariste ni nazao o japonais yaka nani na drummer ni nazao o intel yaka na zala wala na obeta no Didas Arena après abeti ça fait parce que te fait rigoler d'abord abeti pe concert pe sili vous comprenez de toi ba memara ba musicien parce que ce sont leurs collaborateurs. C'est évident que tant que nous bêta le la baza mieux placé bazalaka na ye déjà akende na bango mais eza obligatoire te vous comprenez ngana eza obligatoire te fali pour partir lelo alobaka mouvement na eza groupe d'accompagnement baza ba musicien na été
différence entre l'orchestre na groupe d'accompagnement ils ont monene. Oui, oui. Sauf seulement quand net au monde que ce sont les mêmes personnes oyo bazalaka na ye na ba Na na makambo ebele ebele. Vous comprenez donc apona batu na ye o babanda ko accompagner to lo belango ndenge wana. Et ngolo bateke fait rigola soki Marc Ausa zate c'est que concert na ye gozala splendidité. Que soki aye lusa zate c'est que concert et gozala bien ya no beta ba poto déjà ye lusa zala. Zala kité. Toto tika ba bloka ba main noire o so te. Tu bazwa ki visa te ba o bazwa ki te bazwi te ba o bazwa ki ba kei baza ba musicien. Ba ko prester c'est pas pour rien. Ba doubler bazalaka c'est pas pour rien. Musicien bazalaka 2-2-3-3-3 c'est pas pour rien. Oh baza wana baza capable po okota na jet set fo yeba koyemba fo yeba kobeta drum fo yeba kobeta synthé fo yeba kobeta guitare. Donc c'est-à-dire que ceux qui ngana kete c'est qu'Alex abutakendaki aza capable ya couvrir makambo. Voilà. Voilà, héritier Watanabe le 21 septembre. Déjà PC biso date na niveau ya France wana Marie-France je crois. Comme ça les échappés le 21 septembre. Héritier Watanabe a signé grand retour naé sur scène à niveau Europe. Mais que le banning parce que toi aussi ça déjà. Nalandi question no bien ngana. Héritier Watanabe abaki en redévoiler date. Un concert naé au niveau Europe. Les banning bazotia ba date na l'Europe. En fait, il est le 21 septembre au niveau Europe, en France. Ok. Le 21 septembre, déjà, on commentaire ni que tu as pour la date, il y a hérité Watanabe. Non, mais félicitations à lui. Ah, il nous a promis, il a fait. Il a bien qu'il a reçu la date, il peut acheter date. Et maintenant, dès que tu commences, la date est coca. Concert et les gars bien. Concert et les gars bien. Et ça, le coup, Mamboka. Quand il est aza parmi les missions, oh, il va ça la fait fierté pour moi. C'est un gars où il a bunda na ndenge na ye azo ko défendre clan Wengepe pour ma comme ba clan azo défendre pe clan Wenge d'autant au moins na ba stade des martyrs et le tout le monde na stade wala lobi to bité tout le monde passage à qui na Pullman na Pullman voilà na bola ka invité ki Bagali ba Inosbi voilà azo promettre azo lakisa ke aza moto to compter na ye. Donc c'est bon, moi je lui souhaite de bonnes chances qui concert wana azala na ba mbwite alors singa ba visa na ya to ba visa na normal ba combattant ba tche mobulu te abeta concert na ye ndenge ba ndoko na ye ba beti ba fali ba pere ba beti ba tika ye pe beta aza pe na ba musicien o pe aza pe na ba famille na bango musana bango za musique bana bango na basi na bango na ba ndoko na bango baliaka na mbonga musique wana batika ye to soutenir ye plutôt leki to nous ko détruire to remuer ye concert ebeta te na mutema mabe na biso donc bato soutenir ye abeta concert na ye. Voilà, message ya suka ba dédicace to kabona na déjà. Wa concert message ya suka Alexis ezaka que nino choloba polémique na musique ya moi ça nango bien mais to yebaka makambo koleka na TV pona kolobaka et puis la dignité ça s'achète pas parce que ça na kati ya sujet to solo là mutakala ya mwasi ya on a biso petit fali c'est pas bien la dignité ça s'achète pas boya ka ko bimisaka ko talaka ba vie privée to ba les passer à batu na ba télévision te c'est pas bien eza bien te sono lokola te ozo ba makambo wana tika yango kola. Parce que les lots peuvent leur publier en moni que petit fallait pas boire moi sina été donc elle reste sa femme donc na ba passe na bisongo bako vanda donc voilà Alexis merci na yo voilà merci lelo na ndingo benga ngala ya na émission na lelo na pesi ba merci na ngala président Jacques Naivry na Lionel Kasso na Paris na maman Nili Mbala na Bruxelles na Sandra Timbiki maman Nono Pengi na États-Unis na Tantine Clément Maëla na États-Unis na Lolo Timbiki na États-Unis na Cape Town Afrique du Sud amoni Trésor Ngonda pourquoi pas dire merci aussi na Franck Kausoko Bikende Bizonga na Paris et puis ce gosse Kambala la teki bilamba ba repasser pour ce cas Beni Nzila lieutenant de l'infirmière chef maman de Kambala respect. Voilà, merci beaucoup gosse Kambala, merci à tout le temps à la biso. Un grand merci à président Jacques depuis Evry Courcoronne, le rassembleur de tous les Congolais.
azotala biso bana efetu na pesi no bambote. Merci infiniment na boutique d'un bijou molato na kanda AD circa Savubu na ngambo matongi référence ex Lambert de Paris. Megatop na India A63 boutique d'habillement ya luxe ya propre. Megatop na India A63 bana mibali bokende kuna ba collection vraiment ya bien ezali na Megatop na India A63 circa Savubu. Megatop na Nyangwe 197 référence arrêt major sur Rosana Tenza sur arrêt major na Nyangwe na Lingwala okuta Megatop ezana rivage pe ya bien ba collection bien ezana. Merci à toi Solange Bouete Tangasol. Solange Bouete Tangasol azotala biso depuis quelque part na moni. Papa Denise Bouete Tangasol bazotala biso. Un grand merci à toi aussi Patrick Chivundu. Chivundu ya ba Patrick Maître 540 à Hollande biso depuis quelque part. Merci infiniment na honorable Roland Kiki Kikunda. Honorable Roland Kiki Kikunda. Espoir à Bananjili Mobimba. Donc Mbotene Bele Place Ozali. Sans oublier Gino Kamboko. Mais c'est l'assistant Gino Kamboko. Mais c'est l'assistant. Merci infiniment à Nathalie Ramazani, Monsi Nzambe, Maman Namaela Onya. Côté ma président William Nicolas, maire double la millionnaire, Rigen Maton de Palzouri, Otalabiso, JBL Kadima, le maître juridique, le roi des salles, deux fois par an canadienne. Côté mais Louis Scott, papa Natchaden depuis Ottawa. Azota l'absence, vous êtes tellement nombreux, sans oublier Fondation Trésor Mandanda. Aïe. Fondation Trésor Mandanda. Big dédicace, Néomoro, président Trésor Mandanda ici. Na équipe Mobimba et Fondation Trésor Mandanda. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.